question de la semaine. Oyo elekaki soki ki orataki yango olingi o se rattraper comment? Maman? Rattraper. Français. Anglais, trop d'anglais. Français comme avant la loba. Yes, il faut là dans le dictionnaire namtu. Alors, so lingo catch up, yeah? Let's break it down. So lingo catch up. So lingi o bandela, OK? Na lumière Kambulu, ba question ezana comme ça, otali, obtindele biso vidéo bien voir. On n'est pas obligé to tiaka voir na yo, on n'est pas obligé to tiaka elongi na yo, ka yo moko ndenge olingi ndenge tokosala. Alors, question na biso ya semaine oto bandi lundi. Po dimanche totalaka. Lundi to bandi question. Soki oza na mwana musala na ndako. Ou bien oza na ndeko asalisako na ndako. Ya mwasi tout comme ya mobali. Okolinga ye apprendre soin na biloko mobali na yo. Soki oza na mutu te oyo kiasalaka bongo. Soki lelo ekomeli yo. Ou bien que omitie na position ya ndako oyo eza na mwana musala. Ou bien ya ndeko ya mwasi ou bien ya mobali asalisaka. Est-ce que yo mama ou bien yo papa okolinga ndeko ou bien mwana musala à prendre soin ya biloko ya papa na l'essence que comment ye muto a servir papa ye muto a sokola bilamba papa a sokola ba sous-vêtement papa na yo ya mbal na yo pardon papa te mbal na yo a repasser ba senga mbal na yo ba pyjama mbal na yo est-ce que okolinga wana question 1. De deux, soki oyambi mupaya na ndako. Mupaya oazali cher na yo, oazali ndeko na mwasi bya mbali. Okotika mbetu do olala na mupaya na ndeko na yo, mbali na yo alala na se, alala pa bana mibali, ou bien okoluka place pona mupaya alala. Wana ba question na biso ya semaine banda di lundi au vendredi. Oye wite par réflexion. Merci beaucoup na Rosana Biso. Merci beaucoup na présence na bino. Merci beaucoup na soutien na bino. Na ba question na biso na répéter. Ya liboso ezali. Soki ozana mwana musala bien ndeko ya mwasi ya mobali. Asali sakao na misala na ndako. Okolinga ye asala ba besoin mbali na yo. Ko servir mbali na yo. Ko sokola bilamba mbali na yo. Ba sengle. Ba sous-vêtements ko repasser. Ou bien eza ba tâche ya yo ma osala. De deux, oyambi mpaya neti nga mama Rebecca. Na yambi grande sœur na nga Makila. O babota biso bana base belete ka ye na yambi na ndaku na nga. Na lobi na mbali na nga. Muta muntu papa le prince ke la na salon, naza na grande sœur na nga to lala, to solo na butu. Ye kutu ako lukotel bisika olala sande kono mwasi. Atika nga. Oke kutu retraite abengi yo obofunguli gente. Oya na ndaku frère. Ndeko papa. Oh, bofungoli retraite na papa, toza na concentration. Ba intercesseur, non bofungoli, siko yo kolinga, ola na mpaya na yo na chambre, otinda mbali na yo na se, otinda mbali na yo na chambre ba garçon, ou bien bokoluka place pour na mpaya. Wana ba question na biso de la semaine. Merci beaucoup na support na bino. Merci bandeko na biso ya réflexion na bolingo na bino na rendez-vous toujours. Nabiso, alors, hello happy people, tozo zwa repos, tant que tozo zwa repos, na rotika bilo na mpayate, na papa Polydor Azaliawa, ako solo nabiso, po biso réflexion ezaka masolo, ezaka kaka te bombe, ba question nyonso, toza wana to otanga, toza wana to ko passer pa papa, a expliquer biso, oyo ye, akoza a akoloba. Merci beaucoup pour qu'il n'ait pas été, bozwa verre d'eau, bozwa 20 pour la nité, mais là, kasi kolanga te, bo vanda kimia, tozo continuer. Merci beaucoup. Alors, maman Dina, na break, na publicité, tozo zonga. À tout à l'heure, hein? À tout à l'heure.